na wenge maison mère ya lelo te o ya ba petit te ya lelo te ya ba JDT mulopwe ya ba bil oui nakuta nde bamiaka nakuta nde maison mère nakuta bambiaka nakuta nde bena nakuta ba master nakuta ba Jani nakuta ba bindombe nakuta ba JDT nakuta ba Hervé vient nga tata vient nga de la forêt je salue à passant tellement ba pesinga micro nze munyo ko yemba na yemba Sylvie na yemba Nicole plutôt excusez-moi na yemba Nicole Yobungisi confiance na ngai mwana oyo tongo yentaneli ngai ebele ya makambo lokola yoke kende kopesa nsango fote na ngai te fote na yo moko amwaye loba na yo kau nampesi nzoto mpe mobemba na yo amo nakanaki te yo kono na epai nanga bolamo nyonso tekelinga nsango ya mawai rien ne peut consoler la peine de mon cœur nanga mukulu nakile test na epai jibem piana à l'époque ba répétition na yesala na bobongo na studio bobongo test na studio bobongo tokoma wana en face na ba Hotel Phoenix tokoma na bobongo nazwa chance te lokona na ipena muluba moko te kolobela ngai kuna na polaka mvula libanda oboni bakanda na comme pour na sala orchestre bakanda na aki nango na pola mvula libanda batutu baza pembeni ya vie mukulu donc bango te kaka biso saka pena mukulu biso makamboni tali biso te or que mukulu c'est un artiste azana besoin pe ya ba bon travailleur ngai monte mama banzoka kayo abisi nao ye abielanga ntana ndoto lintsolo ya mpamba to solo la moteme kitao nayokise na nsango zwelinga doblireo yebesa ngai realite mpona yebao soke na koke kocha kakamo ntemao mbelo yebisa ngai nkala soke donc ba moment na passaki na Victoria avec Sayoka asalanga na test ya forme asalanga test ya cinquantaine et puis na yengi et na solaki na Michael Jackson na téléphone abenga ngabe cardinal how are you ngabe I'm fine awe mavimpi mambote menga na keibo tiki pe rock and roll de kebo ngabe a générique à tour rock and roll petit nga dragon yaka gishador zala wana toke na rock and roll so ba pile robeta na générique ko yo kango oh you ay dabe me ay bokote me ay balole me ay focus me you ay bongele me ay kwanzi me ay gombi me ay mo you ay seki me oh so wana la kisini na abwe mavimpi ya donc mikoleza olobi ki Congo na bino mbote na ki Congo fo ya ezala ba mère tu bazana ba Congo ozokele bilanga papa mingi adi abwe mavimpi ya na matako baseki to komi dako ya abwe kunanzo bazona bana badididi kabadididi yako ya is good ya bokota boko simba biloko na maboko boko mema bore na maboko boko mema ya Piloro ni to simba na maboko, bar ni to mema na maboko. Liali, omona madoli, omona marguerite oli, kaso ko simba na maboko. Ko simba nini? E komona ba jeune na kin, achi maboko na poche nzoka zo kwanza. Sa simba ki biloko na maboko. Zala tepe komi. Babi mu pepa sika, nem kwa mu pepa sika. Betty Masengo, mon entier. Tolana nini? Canal Future News. Mama ki tokone wana. Masola mboka eza wana. Eza vienjora te. Mizika Kongo so lingo yebango. Wapi? News. Betty Masengo lilala Orange. Bo s'abonner bele vraiment. Bo se rappeler ba télé-réalité. Ya ba vie ya ba artiste congolais. Na habité vraiment. Betty Masengo Oumela, Betty Masengo, moi aussi, Kitoko, Canal Future News. Canal Future News. Babi qui Merci beaucoup na balandinho sur Canal Future News. Oh mais ça dans l'émission la bino Canal Show. Oh, présentatrice, nous avons représenté Nicosette Disque d'Or, Yanfou, autrement dit double star, CPI, Bobby Cour Pénal International. Donc, nous avons merci pour nos fidèles
pe confiance donc confiance pe fidélité au bozo pe sangai na émission ya bino Canal Show eza vraiment facilité à sa jeune artiste et a confiance de bozo pesanga na pesi ba merci na boss nanga Dav Moubama papa na Davline Moubama pourquoi pas ma sœur chérie que j'aime bien Babi la formatrice célèbre Betty Masengu moi sa pembe maman la Davline na pesi ba merci na caméraman nanga Jean Bilongo merci pour na ba image na pesi ba merci na collègue nanga Babi mon vieux mon yaya mon tout mon conseiller Rigen Lubanda Dio Mukusa Talo balobi journaliste oya na mopepa sika na kati ya Canal Futur News na pesi ba merci na Vienanga John Lubila l'exceptionnel depuis les États-Unis babi Vienna le la kaka yo yebinde to solaki et ça la bien tant ozo sola et ça la biso bien John Lubila l'exceptionnel na bo c'était Arnold Pombo et Pierre Arnold Pombo Bobby depuis les États-Unis tant on boire avec John Loubi la fois on boire avec Pierre Arnold Bobby yo sola bien sola et ça la bien merci aussi à ma maman chérie que j'aime bien maman Hélène Manzanza Joël Yanfou maman la Cardi Kenaya Kou Adèle Yanfou maman la Rodeline Dipa Bobby famille Yanfou maman la Nabino il y a trop et ça Kalek Nabino aya Nabino tante Nabino ah donc Bobby Kandeza la Kalelo Nazana leader orchestre moko boye bo découvrir en cas en émission na biso baobi à sa carrière na ye na viva la musique quartier latin donc bo découvrir ka na masolo de to sola na ye sans plus tarder tozana ye awa bonjour leader. Bonjour la femme sage de la presse africaine. Bonne santé. Ça semble aller. Un leader cardinal de l'autre vraiment la répétition on place au répéta katoye pour te développer ma sola mouvement ba fanatique na yo nanga tout ça pour ça te découvrir ensemble au banda d'orchestre nini to koma o komi lelo au banda carrière musicale na wapi CV za mamolai CV za molai ba o bayebi libili menkodi l'attaquant ba o bayebi ke oyo élément oyo kisimbi kintsonsa donc carrière ultimo musika na débuté makambo yo na yebaka premier podium na ngai oyo na simba micro ezalaka na date oyo Ser Mpongolova kufaka donc oyo première fois nga na presté na podium quoi et puis j'étais le petit à l'époque muke mukuse na yemba na DS Mokangi na absence ya grand-père Benz Boziana o bayebi na de ya Mpongolova senga que non na simé rôle wana kwa pona ni tuloko la grand-père na sala reine de Saba donc c'est moi donc cardinal nazali lelo tilo nazo betaka musique musale zali ndule donc ce qui n'a calculé par rapport à l'expérience à battant donc plus de 30 ans ya musalo ya oyemba kaka kwa même lokola tozwa chance ayo kolela ya mwana te na bundaka toujours ngai moko pona lingaka te na kende na groupe moko boye recommandation ngamuronde na salaka be fort oyo mais partout na leka ba yebi na uti musika na uti loin quoi. Ok, bon, mais président cardinal, Obe Outi Musika, Banda carrière, non, on sera ma Pangolov, ti au komi lelo ozali. Nani vraiment appelle ça combo wana ya cardinal, vrai nom na yo eza nani parce que cardinal eza surnom na yo. Ce qu'on a appelle ça combo wana ya cardinal. Cardinal ezali comboté. Pour moi, ezali titre honorifique. Ba ko honorifier mutu moko boye, neti mutu musuba koloba honorable. Muso kansango za kombo na ye te po akufa honorable one ko tikala kana moto nyonso ba ko honorer motu ba ko loba no excellence motu longoza excellent quoi par rapport ya ngaba pesanga le cardinal c'est lui qui contrôle tous les 4 cardinaux ya ba chanteur à l'époque bon lokolo na koma déjà responsable na longo na monde wana ba fertilité cardinal les titres honorifiques mon nom vraiment ezali Libili Menkodia Emmanuel libili mewana ezali na monoko na biso o elobingai donc Nkodia Emmanuel nazwa nom ya grand-père nangai Nkodia Emmanuel grand-père nangai Nkodia papa nangai Nkodia Kimpe mwana ya grand chef coutumier Kimpe Pierre nde o ya bota biso c'est Nkodia Emmanuel libili Menkodia les cardinals les titres honorifiques donc nazali vraiment artiste nabino artiste africain oyo na lingaka na pesa eloko moko bo na Afrique soki ba 8 ans vraiment ko yokanga
comprendre qui est l'artiste. Donc c'est un peu ça. Ok, merci beaucoup Cardinal. Leader, il y a un mouvement dans comment mouvement dans Ezanini. Bando font le mouvement ça fait déjà combien des années au mouvement ils ont évolué. Mouvement ils ont kenendeni, obimisi combien d'albums, combien de clips déjà. Donc album, orchestre c'est ça combien des années. Orchestre oyo ce qui n'a beau sanité orchestre oyo 13 ans yango yo, plus de 13 ans depuis la salle orchestre. Pour avant la salle orchestre tango zolo ba cardinal titre wana depuis na zoa titre wana avant fait monza première à Koufa parce que c'est lui que son âme repose en paix. Moto apatizanga combo ya cardinal ou un titre honorifique ezali fait monza première. J'étais le petit pembeni ya grand frère wana les bogards de la musique congolaise. Ezalaka pe awa na Congo Kinshasa te, ezalaki na Congo Brazzaville, loin de Brazzaville aussi na Pont Noire na Font-Étienne na concert moko nde fait monza pesa ngai titre wana. Alors na bandi pe ko bunda kozonga Kinshasa na yeba Stone de Mbinza ba oyo ba yebi Stone de Mbinza ba yebi oyo grand frère pe de Bot Wilson na bande ko composer ba El Mampala je salue à passant Stone de Binza kolongwa nanga Stone de Binza ngana master nanga Boule Doc Stella te ko sala Alliance Montikile na Gulf après yango banzela master pa ke flash musique ngana ke Pent Sagarfi na régie ba mama ya régie o tu ba yebi seri to bina ba mama biyongola ba mama biyongola ba ne le temps wana ba dynamique ya na leki et puis na kenda OK Jazz talaka na kenda tina niveau na kende beta tina OK Jazz OK Jazz Syria Luambo akende atikela biso kaka yo ngai mwana Luambo Franco keba yoko bongwa na ngolo donc c'est wana vieux yulu mabia la yena Kinshasa wa président Yemongo mwana ya fait Luambo Makiadi na saluer banzela na tambolaki na yoko ya nouvelle écriture na zoaka tenter vraiment papa wemba tikala ko yokanga te zalaka ka yebika ka vivre la musique ba esprit ba kana ibani na yaka pena viva mais papa tikala ko yokanga te ti na yoko ya Victoria Drum Team Drum Band donc na sala test nanga ba retenir nga isenga ki vie caisse auta mikili aya ayo kalisusu biso moko. Alors, il sera terrible le jour vieux que ça yaka, vieux que ça yoka. Bino, muntu wa zamani. Moni le lomo wa petit mususu bana solo mabele na munoko ba Victoria lobi ba komio biso boye Victoria biso boye. Pour kolo mouvement so akufi, ja mouvement ne pe kufi hein. Pour vienda kenena ba bor na yemme na zala kaka na titre nango honorifique cardinal tant na yemba pe liboso ya caisse ayoka banzemo lokola ba bisina. Ngai monte mama banzoka kayo abisina o ye abielanga ntana ndoto lintsolo ya mpamba to solo la moteme kitao nayo kise na nsango zwelinga doblere ye besangai realite mpona yebao soke na koke kocha kakamo ntema o mbelo ye besangai nkala soke. Donc, bah, moment na passaki na Victoria avec Sayoka, asalanga na test ya forme, asalanga test ya cinquantaine, et puis na yengi, et puis na lobaka, na yeko ya, balbaki nanga faut kende BCBG na kei, et pas ya venanga mokolo, na kene test na et pas Jibin Piana. À l'époque, la répétition na yesala na Bobongo, na studio Bobongo, test na studio Bobongo. Tokoma wana en face na ba Hotel Phoenix tokoma na Bobongo na zwa chance te loko na ipe na muluba moko te kolobela ngai kuna na polaka mvula libanda omoni bakanda na koma poso na sala orchestre bakanda na yaki nango na pola mvula libanda batutu baza pembeni ya vie mokolo donc bango toka kabiso saka pena mokolo biso makambo ne tali biso te or que mokolo c'est un artiste azana besoin pe ya ba bon travailleur bozula ba bon travailleur alors tozalaki pena ajeter ngala zalaka ajeter libanda ya porte nazwa test na sala zwa chance te que no vient nga mokolo ayokanga tatikala koyokanga te donc eloko elakisa ke ba bureau musu ba pembe na ba artiste bazo conduire ba artiste na berer po bozula ye ba produit boyela ye po ayoka bango nazwa ka chance wana te kolongwa na ngai na studio Bobongo
série wana ba vietu ba selebula bazalaki na BCBG mais azalaki libanda pe wana biso ki libanda ya enclos ya studio Bobongo nazwaki chance te mutu azonga kotisanga na kati po mukulu ayo kanga azwaka chance wana te kolongwa nanga wana nde kozonga zonga banzela nzela nayoka boye maison mère réseau répété oh nayoki boye mais oh kuno la samba playa we réseau répété kolanga oh tika na channel mutu awawa mpona komela kola nyamazu masasi nayoki boye Hervé Ferrazo yemba na musika na kota mbala moko tango na kota na kuta ba japonais mdasa sanga test azwa guitare pas faire rigolo à José te pas ouais rançon non ouais na wenge maison mère ya lelo te o ya ba petit te ya lelo te ya ba jus de thé mulopwe ya ba bil oui nakuta nde ba miaka nakuta nde maison mère nakuta ba miaka nakuta nde bena nakuta ba master nakuta ba jani nakuta ba bindombe nakuta ba JDT nakuta ba Hervé vienanga tata vienanga de la forêt je salue à passant tellement ba pesinga micro nze munyo ko yemba na yemba Sylvie na yemba Nicole plutôt excusez-moi na yemba Nicole yobongisi confiance na ngai mwana oyo tongo yentaneli ngai ebele ya makambo lokola yokende kopesa nsango fote na ngai te fote na yo moko amwaye loba na yo kau nampesi nzoto mpe mobemba na yo amo nakanaki te yokono na epai nanga bolamo nyonso tekelinga nsango ya mawai rien ne peut consoler la peine de mon cœur yolongoli lobiko nanga mama yobendi nzoto mpe distance onikide ndima yotikelanga souvenir pona bosana teke nazalaka na sheri na ngai kombo nikide hawayonse bolingo nga na likambo te nalingaki te wana nde teste nanga japana na kitara azobeta et puis Hervé azwa micro tata pe azwa micro na sentir que na yemi na chanteur faire rigolo c'est un chanteur tant na zu micro accompagner na teste nanga na sentir que na yemi na chanteur donc c'est un peu ça donc biso on sala teste na bazwa ki otonde si je me rappelle bien si j'ai la bonne mémoire c'était des années est-ce que quand autant ba volontaire bazalaki na stade à Martyr c'était quand tant ba volontaire bazola na stade à Martyr c'était quand Cordon bienvenue Kimpe c'était quand oyo ba volontaire oyo ba kenda ko kota tant papa Mosé azalaki en vie ba volontaire bazalaki na stade de Martyr 97 hein non si 97 ngana sali test na maison mère ya mama vraiment ba retena ki yo vraiment comme pour yemba la maison mère parce que tout le monde ba faire rigolo ba beta kuna ba bima yo autant leki na ba orchestre belé ya minene ba viva la musique pas ba orchestre ba orchestre belé ya ba Weranson Fabrigas ko tabimika lelo mo beta cartonné ba Robino Mudibu ba beta ba nani ba Fali Poupa ba beta mais ce que yo za grand bo c'est déjà 13 ans na monde dans la musique ce que nini zo simba te po yo pour cartonné le quoi baninga msuba sa ba carrière solo na bango pour succès ezate album bando sa l'orchestre at album monté bimi banze mono sa longo promotion te nini zo simba te yebisanga Weranson de la forêt Jibem Piana le quand on parle de Wenge Musica on voit ces deux gens là on atangi combo bangonde bazali image ya Wenge mais on va aller succès c'était pour babi ba mi kende mikolo bato bazo sa makambo ba mi ke bato basimbi na maboko lokwa ba maestro kande no ba Robino ba déplique soko motangala ba petit masolo belle na munoko ma watro zena expliquer zela na expliquer ma pe ba petit la bino so bobo ya ke sa ma ngai bango bato bazo cartonner parce que Weranson aki motema pembe baza ba graine na e a fuli bango bimisi bango n'est-ce pas yo ba fulo te ba peso chance wana te ko kolela mwana te ngana za guerrier ngana za papa leki na bango nyonso ngana zali leki ya Weranson nazali leki ya Koffi Olomide nazali mwana papa Wemba avec la bénédiction ya papa Musée o ya fula pe bango tout bazo ba structure na ye zela pardon mama to kende soki Weranson nazala kité peut-être pe la Costa lingara zalate peut-être pe oyo to yebi na boy ko tanga ba kombo ya ba ya muso na tanga la Costa c'est mon ami et oui je salue à passant voix ma moi na yolo tous à la reconnaissance na bato yo ba sali biso oui lelo za mabete na bete le bango maboko lelo ba sa ba graine na ba vieille
Ceux qui Weranson na zala kité, peut-être chaîne abimisi wana, bangi bazala te. Ceux qui jibem pia na zala kité, peut-être ba o tout abimi na s'imaginer pia na bazala te. Mais ngai cardinal na zali guerrier. Nous sommes des baoumou, bambou, nous biso, ceux qui te tekite te koteki ça. Mbongo na biso ceux qui te teki, to ça la boy musique, la musique est tambola na mbongo. Sans l'argent, aux alliés leaders te. Sans l'argent, aux alliés leaders il y a ba pied, au bengo ngai de la banzete, o ngai de la baboyete. Donc aux alliés leaders te. Pose la leader, pose la Carlos, aux na vie bien, bana batanga bien, bekola bien, bana bazotanga, ozo vivre. Nous sommes des leaders responsables. Et puis naza na groupe nazo kamba. Et puis soto tekite to koteki ça. Nazala en Afrique du Sud, bijou matou basimba mouvement na sima, babima champion ya ngalema. Donc c'est ça qui fait la force. Bon yebisa ngai waze kwa za produit nani. Nana fula yo ko lela mwana. Yebisa ngai. Abimate. Non, avec le temps, laissez le temps au temps. Avec le temps. Parce que pour nini, même à ta ministère de la culture, pour ça la malamouté. Pour ça la malamouté, le luka artiste c'est la biso ba compétent. Ba yaki na ba je Bralima ou African Star. Bambola la nde babimisa wana. Eza ba jeune bango ba juriste pas ba liaka ba kozwa matembele ya musicien mo babimisi. Des musiciens comme nous. Facteur chance tozo zoate ya kozwa ba contraire ko ba brasserie ko ba Bralima. Na beta na ba podium wana neti na buka wana na panzango autant na uta Afrique du Sud ba danser nanga décor na podium na sosa wana. Eza ka problème ya temps. Lokola lelo yo. Oye na mondo ya presse. Moi je t'encourage, ngana bokelo ba fleur. Merci beaucoup. Teke no, faut bimaka na RTNC. Non, na kosenga yonde ozo idéologie ya RTNC ponga na bi presse. Bato formé bato na presse minga na RTNC. O tu ba bima lobi no masima banda kwa wa physionomie er moko bomona moto a sentiment po bo raneka bato mabanga journaliste comme jaloux ya musicien bo mabanga te na plateau. Na kosenga oui, na kosenga pele no na Canal Futur kolo chaîne Simba yo makasi apeso peka idéologie. Kozala pressé te bino to bokomi kaka pressé okoma ko mami lela kaka lelo ndenge ba petit na biso ba chanteur mi anga koma kala faire na mukolo moko non faire pas bosser dur quoi comme faire ngai na encourage ka na biso ko bima ko yeba na pesa liko yeba musala te faut chango na mutu na yo ba ko so tantine moko boya sala ka danger ba sala ka beso ba ani ba chaîne ni danger mais tanto yebi physionomie donc philosophie ya presse yebi angote moi je connais ngara bana koleka na TV tango chaîne ya kimoko RTNC na oleka na nzembo nanga attendez mo kile émission maman Julien Lobota je salue à passant za subingana à l'époque kobima ezali koyeba musalate lelo ngolo bana yo ibisanga weration namda fulai Julien bien si union basala ki wana wenge bikutaki dans le néant wenge bikutaki dans le néant yango na lobaka koyeba nezali koyeba musalate ngana yebi musala oyo pe partout na comment na tchalo kolona changer ba norme musique mon okuta na quartier moko yo okuti musique ba répéter à place ba tekaka noir ba me yo changer structure comme répéter place mo poser ba to ba van na kiti ba so masanga ba omela iso ça l'artiste est à l'aise mais avec le temps o yazali mettre makambuto zali nzambe chaîne na bino lelo pe lobi romo na pe nzambe ko sala pe grâce moko bondenge moko boy donc surtout bino na presse ndefo bo encourager parce que netinga na za musicien à presse na musicien yoko kolela mwana ti comprendre ngana za musicien presse ndezo sala ngai cardinal via savoir faire na za nango ya moke et puis na ba moyen ya ba wumbu soki to tekite so tekite to teki ça 25 sur 20 soki to tekite to teki ça c'est to teki ça nini donc bo luka boyeba moi eza parole ya leader siko pona masolo ya mouvement ya album na biso ba fanatique na yo ya Canal Futur News bazela nini et kobima quand titre nango eza nini ba nze moni ya bien oyo bombeli biso na kati album pour album producteur azate biso mo on est ba producteur biso mo fondation Kimpe soki to tekite to tekisa biso mo ba producteur pour avant diamant ezalaki nde mabele diamant bazwa ngo pe na sa mabele soko timoli ngo pour luko oteka diamant pour somba mabele donc to teka na biso mapango peut-être soko to tekite to tekisa yango wana tekisa nini avant diamant mabele nde leki à part ça producteur azate biso mona yo pe kaka ndenge boza wana oza productrice pe kaka par rapport kolongola makolona yo eza tata nzambe nga bongisaki na équipe mobimba na PDG ti en place na monia bo déjà ba producteur donc disque na bango bazala motema rokita
j'ai déjà tout ça qui présentation to beta ki le 14 février Saint-Valentin qui présentation officielle album ba o ba yaki pe ba savuraki ba sepela ki pe na ba texte na biso. Et puis titre album les chants n'est mort pas bimor bimor, ça fait déjà 9 ans depuis na sala titre wana. Les chants n'est mort pas bimor bimor, ils allaient aussi conseil na kati ya mboka Congo Afrique na lobi na ba jeune on est bête pas bibete la bibete là. Non, on est bête pas bibete la bibete là. Faut y bête dame mutozo betati. Oko bête pe moi na place ma bé piquete, faut sachez. On est lingue pas bilingue la bilingue la faut y bête dame mutozo linga. Peut-être moi c'est na wuti mbenseke. Oui, on est tamboule pas. Au moni kutu naza na pasteur munene, pasteur bienvenu, le gérant oya chaka mabonde li pona disque oyo. Pour un titre, les chats ne mort pas bimor pour un titre, on a titre c'est belé. Au ko tchape amour au ko tchape love au ko tchape nini. Trop ngana linga kana za la différent na ba artiste mususu po ngai nde na solo na nzambe nanga. Nisa ndenge bamba solo na nzambe na bangote. Ngape na solo na nzambe nanga autrement. Sambe la paix. Pardon? Sambe la ka. Wapi? Na tu no sambe la ka paix. Wapi? Ngalo tu yo bi osambela nzambe no ngalo tu no sambela ka osambela ka wapi yo nanga na akela biso sambet afana bimana nda kufuna na tu na yende akopesa nga réponse yemda kotambusanga no bino ma mission bo abata bakisi bo abata bagwa abata mambe ya mapoko kota chamo beti pe prière évoquer mama na ngina bimolo bindeni alobi pe ki seza nini ouais tinde bo sima bakisi ko boma batu pendant ça succès album beta poto mo pe album sur les marchés tom so boma pe moi kasi o boma pe biso to abata ba news donc to lukato ye baga information nga moko naza kisi oh nga moko naza kisi nde naza kisi naza esprit ndeni yebisa bon zana lobana loko moko omoni na yo beta munoko epola pamba omoni mikolo ko no linga na tambola na bando na munoko na ngai ndenge naza boye nazali pasteur plus que pasteur oui na enseignera pe naza plus que pasteur pour na comprendre nyonso ke nga moko naza kisi mabeka to kuta na mokilo bilinga lingolinga mwasi musosana mababe na yo kangami boye poke botutu oke na kopa bulo bazui baninga yo bazui te moni tu wana faut comprendre basi bato ba freiner to comme un état to comme ba niveau c'est que basi olinga ki po bino mi se ka so mo beta ndolo be olinga ma petit mo boye po bino ba benga bino ba jikolo comme bwana sala bilonde ya ba jikolo ba mi se ba bato mo ba senga ba mi se ba landa ba se sala bilonde to boyoka. Bon, moi, c'est un peu de bonga netane logo te mutanzala. Yemo kuto mona balami wangila nanda ko pesa ngambongo likele e makelele na cha likola wangila. Donc nazana no na mbongo ko lekana no mwasi na ya pembeni nanga. On a peut-être comme que derrière suka émission la biso to linga to ba titre ya album o pesi titre do pesi suka ko bimakon. Album ba fa no ba c'est on a date ni pe na mois nini. Mais ma date ni. Non, album est déjà en cours, présentation salamaki déjà. Peut-être ndengezawa dans une semaine parce que le 24 toza na couloir pour na anniversaire à Papa Wemba. J'ai cru faire une occasion pour na bana matonge suba comprendre makambo yango ke nga nasaki featuring suka na Papa Wemba. Ve a longola ki pena makolanda ko po ya ezaki makambo nzambe. Nde na bundaki na salaki pa appel pa Cornélie Malongi. Je crois à Richard Coniel, Konya à partir à Mikili a préciser bino que disque na bino et kozala boye sur le marché. Mais dans tout ça, déjà ce qui vous bêti libili menko di TV na YouTube, déjà ce que vous cliquez, déjà vous avez un album. Mais pour na ba coffret CD audio, et ça déjà ba fan nyonso, ba master tout, au bazar jo pembeni baza penna sur téléphone même na boma même na Angola baza déjà na disque le disque ça déjà en cours sortie officielle na ngonde to kobeta ngona terrain de Delvaux et aux concert à monene vous appelle na cadre kaka toujours fêter anniversaire il y a 2 ans il y a papa que son âme repose en paix papa Tika Biso donc c'est ça parce que nous avons préparé les sous Sarmayele manze molipanda bijifonia moi ce que la kisini Sarmayele manze salama yele na yo na indépendance auto zoa très tôt au vie le mumba zui la biso siko tango zoango kozala politicien te yo za politicien to betaka masola politique na coin ce n'est pas bien ngana betaka masola politique te ngana sala kandeke petit nanga cha boutique no na coin eza Sarmayele manze molipanda muto atie moi cabine ba téléphonique
asalaka appel eza sarma élément nze ndenge boza entreprise na bino boye ezali Canal Futur News ezali sarma élément nze molipanda kolongono na ndako ke boulot eza sarma élément nze entreprise na kaka te ezala kaka o Sozacom ezala immeuble ya mulai eza oyo o bateka ba essence wana nini ko hydro o station moko boye te entreprise bandika ka bandaka o teka matembele mama o teka matembele za entreprise yana bi ba mama matembele bateka sarma élément nze molipanda ingénieur ngadio sazo sala sarma élément nze molipanda donc titre album oyo ya wana sarma élément nze molipanda nde na kobinisa bango rock and world na sola na Michael Jackson na téléphone abenga ngabe cardinal how are you ngabe I'm fine awe mavimpi ngabe mavimpi mambote menga na keibo tiki pe rock and world kebo ngabe a générique à tour rock and world petit nga dragon yaka gishador zala wana toke na rock and world so la pile robeta na générique ko yo kango oh you ay dabe me ay bokote me ay balole me ay focus me you ay bongele me ay kwanzi me ay gombi me ay mo you ay seki me so la kisini non abwe mavimpi ya donc mikolo eza olobi kikongo na bino mbote na kikongo fo ya ezala ba mère tu bazana ba Congo ozokele bilanga papa mingi adi abwe mavimpi ya na madako baseki to komeda ko ya abwe kunanzo bazona bana badididi kabadididi ako ya is good ya bokote bokota boko simba biloko na maboko boko mema bore na maboko boko mema ya biloko ni to simba na maboko bor ni to mema na maboko liali omona madoli omona marguerite olie kaso ko simba na maboko tumuni jeune ko simba nini e komona ba jeune na kin atie maboko na poche nzoka zo kwanza ça simba ki biloko na maboko mais akokosa ka wati maboko na maboko na poche asa na rien moi je suis créateur na osala biloko ni sona pona Congo ko pesa ba jeune conseil. Vous comprenez? Diva non belle excellente à la bombe anatomique là, to comme déjà dans souka émission na biso, so za moi li loba au lobby moi ba dédicace na yo et tout, au lobby kande zalaka mama mouvement pesa numéro na téléphone, ba fa nyonso o ba ninga ko ba za pour ça contacter au eza Canal Futur News ba bio émission Canal Show, kande zalaka pesa numéro dédicacé ba fa na yo balanda. Tout d'abord dédicace ngai na d'abord la charité bien ordonnée commence par soi-même. Na banana ndako na chefferie d'abord Fondation Kimpe toujours en marche donc tous bagarre nous moni bijou matuba l'ingénieur Ngadios les cordons bienvenue Kimpe Givoni Kimpe mwana wa pinipini abwe mavimpi ya le grand chef coutumier Kimpe Nganu Gabriel je salue à passant donc nous yeah is good yeah, one grand frère d'Angaï. Ya Boudi Baleri, ya Gabi, ya, it's good. Donc, na banana na chefferie. Bon, bateau so batikali, bazala bango na iloko te ba pesanga, na bo rapé bateau po pesanga iloko. So to tekite to kote ça. Na sali appel na bateau balinga sunga mouvement oyo. Pour na reboire jamais moto solar na solar no complexe. Sur l'artiste et patron. To bunda so to tekite to kote ça. Donc nous même brigade Wumbu Yangoyo. Master nanga wele nsiku na Angola, merveille, ma fille, na Brésil, maravilha. Papa pesi mbote na musika, jeune fille nanga ya liboso. Bota bana combien? Wagon. Yeah, me I bought it kaka, I bought it. Donc naza bana belé hein. Bana belé, moi j'ai combien de femmes? Nga na boti kaka na si mama ya pamba. Si maman pamba port, donc ça va numéro de téléphone to chité po. C'est comme si maman pamba c'est ba fan bolé là. Non, roi Salomon ça qui n'a pas combien. Nous des chefs coutumiers aussi de autochtones de la ville à Kinshasa, tous ont mérité qu'on s'attende à 10 femmes. Bah si boza ba fleur pour na biso bozala. Mais na kopé sa contact na ngai welensiku numéro ngo yangoyo ezali 090 40 75 497 minyo yaniki mdasala kalango ezali 090 40 75 497 ya eza yango wana numéro yango wana numéro yango donc namba nanga yango wana mais bande ko nyonso balingaka bonne musique yango yo et puis bo soutenir chaîne na bino oyo vraiment Canal Futur News bo soutenir yango vraiment ezali chaîne sala musala ndenge longo bani ba pe batanzala te quoi mais tu as besoin de matériel ba mani tout donc talaka bango donc c'est un peu ça maman awayo
si ça bon au ça eloko mo boye quand des alaka donc a pesi ba salutation ba remerciement na boss na Dave Moubama papa na Davline Moubama ma sœur chérie que j'aime bien Betty Masengo moi ça pembe. Ah, maman Davline Moubama, maman chérie que j'aime bien, maman Hélène Manzanza, Divan Nombel excellente à la bombe anatomique, Joël Yanfou, maman la Cardi Kenayaku, un accordiste Moukanya, jeune artiste Arnold Pierre Pombo, Bobby Arnold Pierre Pombo, station depuis les États-Unis, John Loubil à l'exceptionnel, donc merci Belé Tokutani à la nouvelle numéro, on se retrouve à la prochaine, bye.